Merci beaucoup Bolandi Kisinjora ndenga expliquer biso que non bana ya babia mwasi ya babia héritier Watanabe bazana droit ya kokende ko récupérer disque dire ya banzemba babia te mais tozo ya mbela bino pe mama pe ya bana ya babia o babenga maneke Manique de John ameka ko expliquer biso parce que balobi mutazo tia des ordres nyonso oyo ezande manike yende mutasoli na héritier pour disque dire wana bapesa ngo na maboko ya héritier Watanabe. Manike, bonjour. Bonjour Ken Piana. Boni. Bien, par la grâce de Dieu. Kimi eza nango? Kimi ezali na ngolo nzambe nde nzambe na biso azosala azopesa pema na bon moi na profiter pe na pesa pasteur nanga Damas Masisa Mbote na ba pasteur nyonso Moïse Mbiye bambote belé nzambe azana bon moi yango biso pe batini tozana bon moi. Bandeko ya famille ya babia babengi ngai balobi okotisi moi des ordres na kati ya famille. Nandeni. Oui, c'est héritier récupéré disque dire babia tika na Angola. Héritier za ni membre de famille. Yo poza mwasi ya babia ozape membre de famille ya babia te. Ole osola na famille yo zo sala makambo na ndenge na. Nayebisi Gogan le PDG de l'orchestre la Team Wata a aidé ngai na sengi aide na sengaki aide de grâce a aidé ngai ndenge mwana azobeta na orchestre na lokola azokende voyage à Angola a aidé ngai ba récupérer disque dire ya babia parce que ezali héritage oyo bana ya babia batikali nango disque dire wana soki baye nango a aidé biso ba luzwa ngo na Angola ba récupérer yango soki ye awa et permettre biso to luka mutu oyo akoki toko solliciter un producteur pour to luka to sombela bana ya babia ata esika et to salela etika lata et to luka eloko moko to mettre bana ya babia bana nanga à l'abri du besoin nga na zolo bapona bana nanga à l'abri du besoin. Ken Piana eza mawa mingi na lobeza mawa mingi parce que lelo oyo bon bana ba regretta bana te mais je regrette beaucoup na attitude ya batu mususu on a regrettera même pourquoi na bota na famille wana pourquoi mais bana na nganga mom na bokola bango babia il était là que son âme repose en paix place azali ayebi et puis cette famille là ba yebi ndenge to banda vana na babia qu'est-ce qui s'est passé comment on fonctionnait lelo oyo ba position ngana za nango lelo c'est dû à leurs frères. On a une famille nanga. Babota biso 7-6 bana poto na zala ngamo na kishasa. Na zala ngamo na kishasa Kisinjora o azolo ba ayebi ta on na famille wana. Tant toleki babia abela 7 ans ba yebi. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend, ce sont des cuisines internes. Nakolo baba secret moussouste parce que c'est le père de mes enfants. Je l'ai fait par amour. Je le faisais par amour. Mais quand j'ai donné quelqu'un 17 ans de ma vie, lelo oyo mutu ana kufi na tikali na charge. Alors, ce qui est un eloko moko yo mettre banananga à l'abri du besoin, je veux le faire. Je veux le faire na sengaki héritier a aider ngai ndenge ba okenda Angola. Lokola prince aza musicien a aidé to zo disque dire wana e ya na Kinshasa parce que ezan Angola jusque là. Et ya na Kinshasa. On se comprend. Il s'est passé des choses. Mais pourquoi ça? Il s'est passé des choses. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Manike, tokende malembe. On doit reconnaître que babia boti pena yo mokote. Babia boti na basi kombe. Aboti na ngai, après boti na alima. Bongo mwana liboso babia. En tout cas mwana wana azani bon nga babia présentant na yenga te. La preuve est que banda bakunda babia mwana wana est-ce que ça y a na famille babia banda bakunda babia mwana wana asaya na famille babia mwana na ngai azwa accident ya makasi na njili pona okotala mwana wana est-ce que mwana wana asi aya kotala bana nanga soit disant mwana ya babia prince alongwa ka bandal ake kotala bana ya Alima dernièrement awa nenga zana zemia katela prince lingala abengani même prince mwana nanga muke ana ayana kolela abi si je parle là-bas maman c'est juste pour voir mes frères.
bana ya babia bavandaka na bandal nani atande ko ya babia moko asakatisa ayekota anana nga uti obela makasi. Est-ce que nani asombelaka bana nga atalipa? Si je viens me ridiculiser à l'internet naza ko finga naza ko tcholama ken yo yebi po nazwa salaire na boko la bana nga. On se comprend. Po nazwa salaire na boko la bana nga. Famille ya babia. Donc mutango donc bango bazawana kaka soki bayoki mbongo babimisi ba griffe. Mais pour na charge va se retirer. Les qui a babia ya suka abengana mwana nanga njora oya zolo balelo ayebi landri na yana ndaku na ye. Landri na yana ndaku na ye. Alobi aofana na ban akofana na anate parce que tango tata na baona mama na baona bakufaki. On se comprend. Ba mi bokola ki bango moko. Ye pa bokola ka bana na yenga pe na bokola oya na boya ibana nanga te na so bana nanga. Ndeko na bango bibi cousine bango kenda asala abondela était mwana nga kati classe 2 années azu retard à 2 ans ya classe parce que soit ke barumbu ba bengani eti na yo so décision akenda souster tous à la batu. Moi je suis pas un abruti na botama na famille pe ya ba abruti te ya ba idioté nga na botama na famille ya ba intello on se comprend. Bato lelo baso so bana na cherche quelque part, ce sont mes frères et mes sœurs, mais lelo bana na tamba obonga ba obimisaka ba griffe ndewe zalaka. On se comprend. Pourquoi bolingi charge te bolingi kambongo? Nga babia bala inga te. Nga pe na investisseur ke pa babia. Et ça que investissement. Tant to linga naka. Bande ko nga tant to linga na bolingo to boti bana comme investissement. Nga pe na investir tant babia kufi atike loko moko eloko wana ngai na sa intellectuel na tena ba relation ti na osala ba enquête ti na sali ba démarche na monique. Et le Koana, ce qui est, ce qui nous a sali grâce, et qu'on peut mettre à l'abri des besoins. Ce qui n'a moni mout, non, proposé, héritier, on n'a rien à voir dedans. Il a dit ce que moi je lui ai dit. C'est que moi je lui ai dit. Moi je suis la mère des enfants de Babia. Et puis moi je m'appelle Manike Ituni Mendaya. Avant Oye Bangananu. Il faut comment on a Manike et la Kisinini. Comme on a nganda ya naza mwana ya Jean Léonard Itunime. Il faut yeba comme on a Itunime et la kisinini. Maman na ngai comme on a molambelandu. Il faut yeba comme ya molambela kisini maman na ngai lia bana batute. Papa na ngai o famille ba finga magicien alia bana ya batute. Azaka pe na masanga ya olia bana ya batute. Alors na mboka na biso ba sakata ba lobaka ilan salebe. Et lo kwa moninga vont lia na mais il faut ba benga yo. Alors le quoi na bengi bango na carré ya bana na ngate. Le compte eza ya babia. Disque dire wana eza ya babia eza ni ya nanu ni ya koso ni ya njora ezali ya babia bana ya babia komo na ba kunguni kute komo na bango bandonga bana nga komo na ba kunguni kute bana na nga baza bandonga nazalaki mwasi ya babia pendant 17 ans na mbetu to solo la makambo eza na ba vérité o pa yebisa ngai o pa lo bana nga manike lelo sona babia be amna obela mingi abana s'attendre kaka okufati alors na malo atikela nga pe maloba. Ok, manike lelo sona zate il faut jéza la boy. Manike lelo sona zate boy. Manike lelo sona bana nga baba ndonga. De un d'abord bana nga baba ndonga. Babia azaki ndonga bana nga baba ndonga. Ezali ya babia. Ozo sale krelo guerre na salima te. Krelo nga guerre na nini? Salima pe mama bana mi balé. Bongo sikoyo tangu tozolo ba remettre bana à l'abri du besoin. Na tie bana. Est-ce que na tangi bana na bi bana? Ce qui est oyo muto azui yango un producteur azui yango alabi sombe la bana lopango chaka bana ngata ba cha bana ya babia ba cha bana ya babia ya liboso ba betela ke tolo mingte parce que babia abela 7 ans na Kishasa mama na mwana na zalaka na Kishasa mwana ne pas na Kishasa ayaka ko bimatango babia sombi voiture akoma va na ma campagne balinga mobali na tanga passe na tanga bisengo nga papa mwana nga liboso utaka ngola za malade na ke na assister ozo comprendre pour na bota na e mwana. Pour moi, na makila na ye, eza na ndaku na nga, oso comprendre. Rafa uta rangola pe na maladie, na ke pe na otale na hôpital, ata na zana eloko pese te na ke ko assister même moralement, même na conseil, même na prière. C'est le père de mon enfant, oso comprendre. Donc bino bo assister na bino na eloko te. Batu musu ba memi na mukongo, batu musu ba sukola ba nie, batu musu ba futa ba hôpital. Na no ayebi, babi abela ya suka na ngalema. Na suka ya ngalema awa na ngana babia to kabwa naka ken je vivais avec quelqu'un na bane ko fanda na ndaku ya mutu wana mais ba tango babenga nga na mili na zanga na ndaku ya mobali mususu pona bimisa mbongo ya kisi ya babia pona zalaka mama ya bana na ye
mais nazaka na ndako ya mutu mususu pichu na bango ayebi ayati na ay tokenda ti tozonga tolongwa na ngalema toyeti na ndako na bimisa mbongo ya kisi na mbongo ya ngalema o ekokaka te njora bakenda so pas que son âme repose un peu Michel Adilouya on se comprendre basalaka ngo poani babenga nga poani ya osombela mutu na okisiti aza malade ali mayebi yango te ayebi yango te azaki déjà moi sababiat ayebi yango te ayebi yango et bon makambo tozosola ngo te que non parce que eza makambo toloba na nkuku si c'est pour mettre les enfants de babia à l'abri du besoin je veux le faire non salango pourquoi namonate eloko sama na bana nga namona même bano bavanda na malweka soki bakufeli tata bapesa bango ata $100 na enveloppe na kena na bana nga mabo pamba lelo na commencé na internet na on s'est ridiculisé na âge nanga na kena na bana nga mabo pamba ezali disque dire ya babia na osamba na bino spirituellement charnellement na otika de eza ya babia la pesi babia 17 ans ya vie nanga lelo si je coule parce que babi c'est babia qui m'a fait couler vie on a maniqué la zalango lelo c'est babia qui m'a donné cette vie parce que bolingo nga na pesa kaye et détruisa bolingo nga na zakana on a libota nanga nga na kufa babia kufa famille nanga sekanga balobe moni muto pesa e confiance azaki nzambete lelo osiko babia kufi osani osoyoka babia kenangola atikelanga biloko nyonso soit disant babia bandolinga te biloko babia meto bane balala leo na ndaku nanga eza papa na mamuta atikela bango eloko nini balingi bana nga batelenga na po nini nga na bisa babia na obota mwana moko bana nga na botela babia senga nga bango ya osenga president ana bane kaka 8 ans nazaka ka mwasi babia to ndofa na ndaku moko osoyoka nazaka ka mwasi babia po na botela ka bane belete parce que je ne voulais pas d'enfant babia senga nga bana ya osenga maman ya mwana nazaka pitango babia ndo bela azo sanza ba makila je l'ai fait na sala kango par amour ça ka investissement na investissaki alors na linga ba na souffri na bananga to souffri de parce que na sala na internet na ken yo osale la nga provision ya ndaku na ngai yo ande kwa babia tetoloba yo uto adel joko uto futa minerva la ana yo mto pesa nga adel joko est-ce que yo ande kwa babia bande kwa babia bana kishasat babona nga na ndaku na bango na ko senga bango na ko senga ana uto bela awa ba traitement nyonso azui na ko zo mbonga tonge pa na yo ba mona nga na kati na keno senga bango na senga bango lote alors tina senga bango lote na isa bango déjà que donc na ko na senga bino lote na vana na bana nga baba na vana na bana nga na boko la bana na boko la bana nga disque dire za ya babia na ozelo kwa mutute na ozelo kwa mutute ken na ozelo kwa mutute disque dire za ya babia ezali ya babia lokwa babia sate disque dire za ya bana ya babia ezali ya presse ya ana ya babijo ozoyoka bana oyo babia tika tango asa envie bana wana misatu oyo babia la na bangombe oyo babia tango baso bela babia soka motema pasi bana na ye wana misatu o sokta tozaki soki to kabwani babia akoswa bana na ye atikelinga bilamba abizwa na bilamba na oswa bilamba mais ba petit na okende na bango osoyoka babia tamwana bane partout babia la na bane na ba flat ngana ebe boko la bana te babia bando lo bango mani ke ebe boko la bana te tanga bando lele na lo bana ngabe moni siko ngana ebe boko la bana te siko a yo tikelinga so ba eba mokili nina on dirait na yebaka ngana ebe boko la bana te shokora bando lo bango les gens na ebe boko la bana te bana nanga ali mayebit ali mavana na bana nanga it ali maboko la bana nanga ana nanga ya nanda kwa lima na ajni tant ka to kabwa na babia to kabwa pe na séparation babia azwa mwana ya une année akenda na ye un papa qui a pris un enfant de une année il est parti avec abano linga bana nati abano linga bana nati abano linga bana nati na linga bango manike kitama mutema muke mais njora pas zo regretta bi liwa babia charge abana petikala na maboko na ye yo po botola charge bango balemba pe charge abana te ken na bandela suke no babenga na mwana bana nga yo benga mwana nga suka bando vande pa Landrine leki babia suka propre même père même mère abenga na mwana nga abenga na yo benga na ko chabana na makambo te poso na bina chabana makambo na benga ana o témoigner que Landrine na benga na yalo na mele ana na katite jeté là abenga na ye ayati pa njora aloba ke no alingite
alingi na ete na vanda na nga na bana na nga na kenda epa na bango te na senga bango te na bundana na bana na otangisa bango classe na zo bundana yo quand tu prends ti au sala na plaisir te au sala parce que maman za en charge belé lelo ngai na yo yebit oyebi makambo ele kana hypothéquer héritage na ngai pour na faire voyager anana hypothéquer par na ngai ndako par na ngai héritage na ngai na pesa ngona moins cher pour ana kene poto okasi na famille na ngezo sepela ya nanga mobali asili ki maniki koma okozwa mabele na ebele nengo ngabi ya na posa na bimisaka bana mbokezo ke mabe liwe koko ya na bimisa mwana ngai yo yebi tina oside ba papier makambo nyonso na solanga na sala epa na yo oyebi tina no sola téléphone mikolo nyonso yebi ke non na hypothéquer par na ngai ya mabele na teki lo pangu na ngai moins cher pona pesa mutu para faire voyager moi na ngai elo ni balingi na ozwa disque dire na ozwa ngona nko eza ya babia na mema babia na mkongo na sukola nya ya babia na batela babia so babia zana maboko na nganda kufaite songi na bango manjora palo biango balinga kinga na babia to kabwana babia kufi yana balinga yango wana njora palo biango salama njora lobiso babia zalaki na yo balinga ka esalama babia kufi nga sala perte elo balinga ke salama babia kufa ngalela babia tilelo bambalela babia ngalela babia tilelo so anana ngazangelo ko le na bi babia swazalaki babia c'était un père pour moi azara mobali tazara tata na ngai babia bokola ngai elo balinga yango wana babia kufa tovana na babia tranquille basongi na bango kanga mwasi mabe menga mwasi mabe na batela shoko na makam nyonso na batela shoko modèle nyonso na batela babia longa na maboko na 4 ans babia kufi elo balinga babia kufa balingi siko babane wela disque di balia bananga bakota na carré nanga na olia bango so bakoti na carré na ba mona bibembe na bango ndenge elandana ngana mwana John so bakoti na carré nanga na ozwa disque dire eza ya babia na ozwa disque dire wana eza ya babia na osamba na ba partout eza ya babia ngana za na bana babia na ozwa disque dire et puis babia tika consigne na studio wana alobi ata prince akosi 50 ans disque dire wana pesa onkana maboko ya prince on dirait ba ki okufa ba ki ozwati mandike njora ye moka lobi yango soki babia azalaki kaka na manike nde babia toperda babia te kote wana azo reconnaître ke soki babia azalaka na maboko na yo nde lelo famille eperda babia te siko mpo na famille okozwa jour te kosola na famille bozwa solution naosola na bango te alima vandi azobota bana alima aza na zemi mosusu babia tikaki na zemi alima nde tozoba aza na zemi obota bana bakende otuna alima te ndeni babia akufela batuna alima te ndeni babia akufela babia akufa na 7e étage liwa babia ebala te ndeni babia akufa babia akende lokwa mbwa bapesa babia valeur te alima tambolaka ngaso babominga ndenge wana mutu abominga otambola te nanu na koso na baize bola baki okanga na alima eloni eleka na kati ya ndako wana alima se justifia te avandi alaise aosa vi na ye nga na tike na charge na bana na ngai liwa babia change badone beye na vi na nga liwa babia change badone vi na ngai alima tambolaka alima zotambola ken alima za kotambola shokoro na necropole alima za kotambola zozo bazemi azobota bana nga tika na pasi na motema muto na bateli vi na mobima na pesa babia 17 ans ya vi na nga na passé fleur d'âge na nga pembe na shokoro basala t'enquête alima zaki nenga yo ne fallait bakanga ye yo kena muninga kufi na maboko na yo muninga kufi na kati ndako oyo zalaki ba okanga yo il faut le enquête qui s'est passé bozo ba avocat bokena ngola bo sali enquête basalango alima zo tambola alima na zemi mususu elle continue sa vie à l'aise basalango te ba ya ko attaquer ngana ya disque dire na ndeni nzamba za juste ngana za orpheline nzamba a juste nga pe na famille nga bandeko na nga pe tamba omona ba sepela te nzambe aza juste yango na bina osamba na bango na butu pe na moi mais yo linga kisite omoni nga po na bana nga même libota na ngebi nga po na bana nga na ko similer même tina niveau formé
yo linganda kwa ngangate pona ba intérêt bana nga na ko simile talaka na bi na ko simile même tina niveau fourmi c'est que pona intérêt bana nga na dangereuse pona intérêt bana nga na ko simile même ba meka déjà prince ba meka déjà prince nga ba betanga déjà bo alo ko so kan singa zana mo présidente yo kan ça prince accident ça les normal ba kundi ba ya semaine lundi prince ba tout aé ba meka nga ba gutanga balinga prince akufa po balongola ba pouvoir po bayeba ke makambo eko salama ke manike asa très intelligente manike akoluka disque dire wana baluka déjà ba boma prince bakokate prince aso accident wana mwana na kufa na maboko na ba kosela prince makambo prince ba meka déjà e modèle nyonso ngamu na yebisaki wata a edenga wata ko edenga wata otala bango ta ko edenga parce que na kele kolela comme une pauvre femme o azolela à mettre bana na à l'abri du besoin ngana na mongote na mongote par nanga ya héritage yango wana na cédé yango ozo comprendre yango wana na cédé yango pour na voyage à Anna alors disque dire wana soki tozwi yango et puis na kozwa yango nde na koluka producteur o bako edenga peka na producteur asomba yango po elukila bana wana ata eloko o etika la souvenir que non ata tata na bango atika ki ba million te mais quand même eloko oyo baswa yango po na ba effort personnel ya papa na bango ezaki baswe ya babia ezaki ba faire babia tanga longoli disque alongoli ba nzembo na ye na RTNC aya ala kisangati ali mazana kata na ole babia ola sana suis disque dire na ngama nga babia bando bombela nga likambute babia okendo bala Julia Paulo ayena na ndako na ba veste na ina kata voiture mani ke na okeo bala nga yeme bala na hote osoyoka elo nyo ba kasi ba hote nga nini nga soki na leli seke na omona dia no sali kamabe ma ese bon wana vino ba wei basi ba se quoi Yesu Christ a sala miracle nyonso toza na temps de la grâce na osenga ka pardon na osenga pardon na ofuka mana sengi nzambe pardon limbisanga po ayaki pona biso bat na masumu osenga pardon na pesi merci na Gigi kitoko choisi matata Jimmy Bella uyo yebi Koko Arafat boss Stéphane PDG Cardozo Mwamba Wankena le Bill Gates congolais PDG Cardozo Mwamba Ozolanda biso merci honorable Zakari Baba Baswe Ozolanda biso famille Babia batala internet voilà batala internet Babia zana dal te wana to kotango to senga wata lobi na ngabi mani question na uti Angola na osalela Babia Pierre Tombal Babia zana da Babia lelo koma mutu so bake kunda mutu ba filmer dans la Babia ata $50 ya matite sela ata 10 briques basali yango te poani elo wala msi bango ka disque die Babia zana adult 3 ans Babia zu Pierre Tombal te donc bango baka na besoin ya mbongo ya Babia baka na besoin ya intérêt Babia mbongo ya cotisation ba liat mbongo bateka lopango na ya para Babia na famille na ba liat ba to futela ba na classe on ba futa wapi ba lia la ba balinka bosu ya Babia pasi na bali ezala ipeka bongo Babia soko aza bien aza mutu malamu mais soko abeli akomi ya manike ezala ka bongo soko abeli akomi ya manike mutu osomba kisi wana komi manike mutalia ambongo nazofa na Babia na kibati nazolala na place ya muke na tiki ndako na biso na olala na se na lala na nzongo na sala inane na lala kalibanda na balcon na inane na tika lopango tata na ngai ya munene ngai na chasa na kosanga esikola la te papa na biso katela biso sobe akatela biso nzela eza approprié bandeko na nga babayaki nga likola Babia loko na longwa banda na kena kofana ba rumbu na lala libanda na se et pas pauvre leki na yuyu libanda na se pona obatela Babia obela na tiki wa biso lix na kenda na salaka ngopamba te mais lelo oyo Babia kei eloko oyo na moni ke non ngapi na ko kende etika ba na chabana ngala prix du besoin esaka bana na ngate bana ya Babia basali bana lima bana ya Babia lelo so disque dire mo eza ya bana ya Babia bana lima baza bana ya Babia
te nanga tolo te que non babia boti ali boso kutuko batanga te parce que sa mère était là, elle était à Kinshasa, kababia souffre, kababia tremblé comme un fou. Elle était là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc bango bazana kaka soki bamoni mbongo bakeko bimisa mwana na ya mbalo yo totana. Merci Maneketo Suki wana. Merci à Jimmy Bella ou Adel Djogo Bagou Danger. Venanga Richard Amelel international. Na habité Babia. Maniki Azole la cimetière à Babia za Mobulu. Honorable Zakari Babaso na habi PDG Cardozo Mwamba Olanda biso. Cimetière ya Babia et comme cimetière oh lelo batu bazo seka po mutarotia ba moyen azate. Merci. Fali Poupa ndenge osala pena effort. Cimetière ya Al Patino et comme à niveau comment tu peux super merci na bateau bobongisi cimetière à Serre na so Marie Misamu mutupe wa reçoit volonté à Masola Babia et osala biso bien merci à boss Stéphanie Gigi Kitoko bolandi biso Angel Muswahili Rosimbuta yango pe ngana profiter kene papa chéri Jibem piana papa chéri au sala interview oyebi petit na yo banolinga babia mingi oloba ngo lobi yo moko yemba nungu me so shoko olinga nungu mukolo babia yemba kango babia okokisa 3 ans sans Pierre Tombal na cimetière ya munene ya mboka oyo papa chéri moto pamba Jibem piana Fali Poupa babia okokisa 3 ans sans Pierre Tombal. Fali na remercier qu'on a fort au sala pour les la vérité yebana que à 100% il y a funérailles ya Babia yo participa 70%. Merci du Cap la merveille on a le jamais na kosa jamais na kofinga yo Fali Babia nga ko 3 ans sans cimetière papa chéri ya André Kimbuta wana zaki petit na yo Babia okokisa 3 ans. En tout cas, Elisabeth Mayangi, Claudine Pamplemousse, Monzola Carole, Mamana Beni Melin, Renate Kapa, ya Sa Majesté la Reine, Adel Djogo Bagou Danger. Babia okokisa 3 ans sans cimetière. Ya Paulin Mukendi, honorable Zakari Baba Baswe, Zakari Owapi, Oya Baba Baswe. Ngana petit na yo yebi masolo. Oye binga na leki na yo honorable Zakari Baba Baswe. En tout cas bo edengai humiliation et longanga babia Canada ya pamba. Merci beaucoup. Merci.